Bolingo ya mboka Alain Moloto studio tiela biso nano tokokoma Kongo eza ya nani tokokoma tiela biso yango nano toyoka loyembo wana bana ya Kongo bayebe ete tokokoma bolingo ya mboka tokokoma studio maloba oboka yote. Kangango basa tutotelemi elongo tokende tokokoma elongo na Yesu Nzambe na yo endi mama Yesu mokonzi ya Kongo mosisa ya bolamu ya mabota Kongo na yo bendele ya elonga ezalaka lisapo te bilaka Nzambe na bomoi Kongo na biso bokomona Yesu akozala likonzi ya bosembo mpe bosantu biso maso elongo tokokumbamela ye Ozali na yo endi mama Yesu mokonzi ya Kongo mosisa ya bolamu ya mabota Kongo na yo bendele ya elonga ezalaka lisapo te bilaka Nzambe na bomoi Kongo na biso bokomona Yesu akozala likonzi ya bosembo mpe bosantu biso maso elongo tokolumbamela ye Yakae, sala liboso Yakae, kumba biso bipai ukani Konga kolia mbumalelaka ekoke Tontimie elongo na yo solo tokokoma Yakae, sala liboso Yakae, kumba biso bipai ukani Konga kolia mbumalelaka ekoke Tontimie elongo na yo biso tokokoma biso tokokoma 3 fois www.radiosonseffet.com Tokokoma Congo eza ya ba Congolais na Yesu na bango Jésus est Congolais. Matondo mingi Kongo eza ya nani kumba biso Yesu tokokoma mabelo ezali ya nani ya Martin Fayulu Madidi mwana ya mboka tokokoma pe
à son âme Alain Moloto lokumu ebele na Clovis penza polo yembo ya kitoko oyo yo yembaki otikalaki penza pene ya Alain Moloto na tango ya pasi. Nzambe apambola yo na mwasi na yo na libota na yo. Matondo mingi bandeko bonso bokolanda biso na bolingo ya mboka tokokoma tokolia mbuma na elaka. Kongo eza ya nanye ya Yesu kumba biso tokokoma tokokoma ya Yesu kumba biso tokokoma tokokoma. Bina mwa moke pa oza po Kongo eza mboka ya Martin Fayulu Madidi mwana ya mboka oyo Barwande bako ya kotia kisongo tobo entre ye na Félix Tshisekedi Tshilombo. Te na suka makambo ya Kongo yo te na suka. Babibi na makino ya Victoire esala yo mwa bien. Martin Fayulu Madidi mwana ya mboka bakabola bango te na Tshilombo. Félix mwana ya mobange ya Bogar bolingo ya mboka. Émission ekambami na yeme mwangaza mwa Kongo. Pasio tokomone komi na suka boya tozemba mokonzi abelemi balobi pasi yango ekomi na suka boya tosangana. Félix boni makambo na tribalisme le oyo boni mankiono politiki boye ekokota te balobi ekoti te esimbi te lelo te. Martin Fayulu Madidi balobi tchaboye akotia mal à l'aise ya kosakana te. Martin Fayulu Madidi boyebi ba akuzaki yawa efalaki lobi lundi akende penza liboso na bambula matali akende kosamba po Martin Fayulu génocidaire na kombo ya Martin na génocidaire ekosimbi te. Nani akolinga kokangisa Martin Fayulu? Kanambe, Félix to Numbi? Nani wana batami na sima? Nani asa na sima ya makambo oyo? La police to moto oyo afundaki tosalaki émission wana? Nani? Tokoyeba te. Yango na tema mokola lelo ndenge bolandaki kuna studio atiaki Félix akobanga Martin Fayulu to Martin Fayulu akobangisa Félix Tshisekedi Tshilombo. Bandeko su balobi nani nde en réalité azali kolinga kokangisa mwana ya mboka Martin Fayulu Madidi mwana ya RDC penda ya solo nani akolinga kokangisa ye en réalité? Aya likambo ekopesa pasi kasi boyebi ete likambo ngo balobi mokolo ya lobi lisusu te. Bachange bachange po nini boyoka nano loyembo babi epesaka kabili kanda. Martin Fayulu président ya Congo boyoka yango nano nzembo kanamba bifaki bayembela ye me mwana bayembelo ndenge ni ata yo moko yoka nano bayembelaki yango yo te. Kanambe yemba matondo mingi balobi nzembo nde kopesa penda mabibi makasi. Madidi akopesa mabibi donc Madidi akopesa bato mabibi. Martin Fayulu Madidi mwana BDD akopesa bato madidi matata yoka. Martin Fayulu Madidi akopesa bato mabibi yeko mwana ya BDD kitoko simbi yango. Hippolyte Kanambe yoko mwana ya BDD te ndingi nini. Martin Fayulu Madidi
akopesa mabibi ye ko mwana ya BDD. Makambo ezali matata po ye bango esengeli ozala kaka mwangaza mama Lumière Gisèle Elonga mwasi ya liboso ya sala radio poto bundela mabele ya République démocratique du Congo Félix Tshisekedi Tshilombo mwana ya mobange ya boga oyoki R na kati oyoki kombo wana omoni R moko eza wana eleki wana na katikati ezali te donc ye na Martin Fayulu bokabola bango te bandeko makasi bandeko penza tina se apongi baza bandeko BDD mbuji mai so pe bazaka oya kimi kuna koti kuna boko kabola bango ndenge nini oyoki baluba oyoki balunda ozomona te bana bango bato moko bata bandundu na bata baluba wana ba ndenge bana 20 ans ndenge moko bana loleso ndenge baka ndenge moko boniko biso mo bakongole balobaka mpangi plus mpangi etegala mpangi bango na tribalisme oyoka kuna baluba tribalisme etali biso te eza makambo bakongole boni bokota makambo ya boye la polisi soki mapurusu ya République démocratique du Congo balobaki ete Martin Fayulu baakuzaki ye na incitation à la haine ethnique pe azali penza génocidaire esengelaki ye lobi lundi akende kose rendre liboso na la purusu mbura matali po akende kosamba na makambo yango o makambo mabaluka ye babaloli makambo yango bana ya mboka balobi esengeli bato batikala visivio to vigilant ndenge balobaka na lopoto na lifalansa balingi babeta Martin Fayulu système bayeba kabiye na palin bayibi to ekozala boni po peuple alobaki tokokende na ye babangi bozongi nsima bosaka pe marche en arrière tilanga nanu nzembo iseya na ye motema pasio motema oyoki iseya na ye biso toza na biso bakongole pourquoi kokabola biso ndenge nini na lero oyo Martin Fayulu génocidaire likambo te yango bakongole nyonso balobi bakokende kosamba na Fayulu madidi oyo azali mwana ya BDD akopesa bato pe mabibi osimbi matondo mingi la polisi alobi ni invitation ezalaki adressée na opposant Martin Fayulu ya alobi bobengaka ye opposant te alingi bobengaka ye président élu mpona kende wana ya bitumba na ye na Félix akende kose rendre be malobi na nyonso Fayulu alobaka ne na Félix te ya alobaka ne kaka na Kanambe moto akamata Félix atia wana maloba ya bana ya lamuka. Et voilà donc sengelaki akende pena liboso na mapulusu po ye azala penza azala bayoka ye ndenge balobaka bon tokotenga yango na lopoto balobi boy. Il est accusé d'incitation à la haine ethnique, massacre de Balouba, pillage, atteinte aux droits garantis et crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Et sera auditionné lundi 6 mai prochain par le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire qui lui a transmis une invitation depuis le 30 avril. Apprend donc bateau bayoka kiama. Bongo siko esuki boni. Wana na lobi na bino mankisation. Oyo masalaki na Martin Fayulu. Kasi mapulusu mazongi sima. Ba changer date. Et komi o na mikolo ekoya ba reporter. Na date moko ultérieure. Yango ba kongole ba koluba boy. Bato bakana mayele mabe. Stratégie nini susu ba vandi balobi to sala po he balobaki toko kende na bino toke toko koma toko koma Kongo eza ya nanye ya ba kongole to boy botika na bino. Voilà, auditionné Martin Fayulu par le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, PNC en sigle, chargé de la police judiciaire, a été reporté à une date ultérieure. Elle n'aura pas lieu lundi 6 mai comme prévu, a annoncé ce samedi 4 mai le porte-parole de la police, le colonel Pierrot Mwanamputu. Il fait remarquer que cette décision est prise pour des raisons sécuritaires. Il se fait malheureusement que certaines personnes ont donné à cette invitation de la PNC un caractère politique qui avait pour risque d'exposer certains
riverains habitant les environs immédiats de la coordination nationale de la police judiciaire. Nous avons pensé à 4 écoles maternelles, une école primaire et une école secondaire consulaire, quelques résidences de diplomates ainsi que de personnes morales et physiques privées. Pour éviter que la sérénité de la population ne soit rompue, des instructions précises viennent d'être données à la police judiciaire de décaler l'audition de M. Martin Fayoulou pour une date ultérieure, a annoncé le colonel Pierrot Mwanamputu. Bandeko, nako continuer nangai kotanga. Meto ye kamana iloko. Martin Fayoulou impopulaire. Na Kinshasa kuta akokata ko réunir 200 personnes te. Bandeko nangai. Pungu mutu bobengisa ke nuko samba. Akokene na 10 personnes na indenge bolobaka azanga base. Bongo bobangi lisusu o école ba diplomate bazaka na bato bazaka wana omoni boni lokuta boy. Donc boko simba ete moto yo population aboyi na ye. Alingi ye. Likambo nini boko mamola moto bakombo ya makasi boy ya crime ya makasi boy atabino moko sonite. Date ultérieure wana sikoyo. Ekokoma yaka kaka yo moko. Kobenga non cité boy na boy. Mais non, moto bato balobi bakende ko accompagner ye eloko nini ekomi bino boye. Bolobi bozali kokanisa sécurité ya bato école maternelle, école primaire, école boye. Nalobi Rossi Chimanga toyo yoyo bopesaki ye ezalaki liboso na ndako na mokonzi akela bato te balobi ndako na Nzambe. Masasi botutulwa bato na kati na ndako na Nzambe. Ba Tereze Kapangala simakile etanga wapi na kati na benglise te to église to ndako na Nzambe. Bobangi école. Bano yo bako kufa na kati na ba l'hôpital ou na ba maternité ou bazwa ba viola bo samboli. Bato bakima bakenda ko se réfugier na kati na bekolo bolanda bango kuna boboma. Boko landa bato ti na kati na bandako. Wana bomona kiteke boko bo sekerizaka nani? Nani wana bino bo sekerizaka wana? Mapulu so eko pesa police e Felix Mbote. Bino bo sekerizaka nani? Bo sekerizaka te. Bo beta babali ndenge wana eko boma bato. Bato bako sala marche pacifique. Bo boma combien? Bo bolobi nini boko sécuriser botali nini pona ko batelaka bana na bekolo na banini. Bino lelo boko yeba ko batela bato ko sala boy. Bo sala kayango? Bo sala kayango? Oh. Bino si bo respecter nini na kati ya RDC wana. Te! Bozongi nde sima. Boko zela ndenge bosala kana boko zela kanda ya peuple kitana tanda boka mata bato ya bino botia bango bato bapesaka population somnifère. Baya basala mosala basala ba concert babanda kubina boya ko ambrier bango bo alimenter ba émission na ba télévision bo telemisa bato na jali lo bakotisa confusion na kati na mitu ya population bo zo atteint ya ko créer mankiono. Po boza siko ko luka bo créer bibembe. Bo kamata bibembo ekufa bino moko boboma na babeni na bagoma na babutembo na oyo bobomi kala mingi te awa na bandundu. Bo kamata bo sala scène na bino mankiono. Ale boya siko ko tiango na ba télévision bo luka bato ya bandundu bo pesi bango mbongo meme ba Rwanda ba vana na bandundu bakoma koloba kisuku bakoma koloba kimbala bo bimisa bango ba témoin ba jeune abinoti bo moni ke esimbite keite fe bo ebolingi bola mama kiono malamu boza bongoti na minute bo ko luka vraiment kiono bozo luka man kiono ya bien bino ndenge boza wana. Bino moko boko sabola ba prisonnier bokanga wana bandakala boko leka bango mitu bokamati boti yango wana bolati yango Martin Fayoulou. Nalobi kasi Martin Fayoulou bino moni makambo yango to akoloba na bino diaspora. Bino na ba Félix oyo bosengaka makambo ya maluku ti. Fausse commune maluku. Bolandela yango awati. Bolandela yango botika yango. Sikoyo bango bakamati makambo ya bango balatisi yo sonité na moi makasi boy. Sonité. Lelo bakomi yo ba protéger ba diplomate bazalaka wana ba protéger ba école primaire eza wana ba école maternelle et consort. Bino boko boma ba bébé. Awa to koloba lelo kuna na Masisi na Beni na Butembo na Kinshasa partout boko boma ti. Est-ce que bino bozaka na souci ya bato? Rossi Mukendi Chimanga. Le peuple gagne toujours. Bobeta ye masasi liboto na ecclesia. Bolingo ya mboka bana balobi bakolanda Martin Fayoulou. Bakolanda ye a cause ya bolingo ya mboka. Balobi soki bokangi botiena bango na boloko.
bokomi o bato mosusu ba récupérer nini population ekolanda mwana ya mboka na bango. Bakongole baboyi na bango division. Boko comprendre yango te. Bolingo ya mboka emati bakongole ti na ti. Bolingo ya mboka ekoti bakongole ti na ti. Baboyi na bango, bokabola bango. Baboyi. Nani en réalité azolinga kanga Martin Fayulu? Félix yo alati drapeau. Bolingo ya Congo wana Félix pe eko mataye ti na misu ndenge azali wana. Na makiki même ya misu na ye bolingo ya Congo eko mataye. Lelo Congolais nini yango akolinga pena ndeko ne Congolais akotela kati na bosaboli. Nani yango? Félix touche ya munene boyo simba na 21e siècle na mokili koma ya Android, ya TGV. Na ngonga oyo simba touche ya munene boy. Nani yango wana zolinga kanga Martin Fayulu? Ba reporter. Et comme na date moko ultérieure. Nyonso wana po balalisa population pongi balamba makiono. Donc de baza wana bazokota bas donc makiono bazoluka ndenge ni pato ko sala pona to lembisa penza Martin Fayulu. Yango bandeko musu bakoloba na confirmer te bakotaki na nzela na lamuka. Pona lamuka balobi bachomboki la pe bazakuna. Comment Martin Fayulu a gagnaki? Ako bino nyonso bosalaki ke sima na Martin Fayulu moto na bino a gagnaki. Maman bokomi ote bosali ordre moko 3 mois 3 mali kelemba. Ali. Mais oya liboso nano bolie Martin Fayulu nano azwi mbongo ali kelemba te. Bokomi mbala moko bo changer ndenge komi 3 mois 3 mois 3 mois. Oyo mosu boko condamné po azali na alikama. Bino moko bosana malakama na kati. Yango moni bana ya mboka balobi bosala boko sala bango batikani na bango sima na Martin Fayulu. Madidi akopesa mabibi ye ko mwana ya BDD. Baza sima naye boko moyela to masolo ya tribalisme. Félix azingami na bachina babena bado esalini. Bakongole pe ebele lelo bakomi na bango bachimanga banani. Ezaka nango bongo. Mikolo ekomi kat bakomo yokola kiluba. Ngai kute sina yokeli betwabo. Na mususu wana na bombi boete. Donc na tango na muze bato bayokela ki na bango anangalia na kamata. Ezali kam na bino na tango na maréchal biso to komaki ongba kelelo tube ongbeleke keleke etali bino. Etali bino te boni boye na mboka bato bokuti bato balingana na bango ndengo na boko kota yango. Bino bomona koswana ya bamongo te ya mwasi na mobali baswani na balabala babetani mobali akata mwasi bilamba na pokwa batke na coin baomela masanga na bango agene. Oyo boyoki na soni etali bino ya nini bokomo ya kokabola bato. Bino lelo boyoki souci ya école eza wana nini eza wana. Me bino bopupola banganga nzambe masasiti. Banganga nzambe na kati na mvuela. Bofingaka basali na nzambe loko alika mosusu. Banganga nzambe oyo pene na rosi oyo. Bo respectaka église. Émission ya mwangaza tolobi bolingo ya mboka. Congolais nyonso epai ozali. Bakabola biso tro moto te akabola yo na Congolais. Muyaka, mumbala, muteke, musengele, munyanga, munani susu. Muyaka, mutetela, mulokele, nani bato nyonso ya Congo. Muntandu, munyanga. Mutu ambushimai, mutu akananga, batoto akatanga, bato nyonso wana. Mutu akabola biso susu na Congo te toboyi. Koswana na biso na Félix etali ba Rwandais te. Bitumba ya Martin Fayulu na Félix toboyi ba chombokila. Bokota yango te. Eza bitumba ya bana ya mboka. Bino si bomona Martin Fayulu kokota bitumba ya bino batuti na bahutu. Pona nini bino bozwa kokota bitumba ya ba Congolais. Toboyo. Ba Congolais balobi obe bomoko bolanda kabiso na www.radiosonseffet.com. Bisous, bye.